Nazapa na wote kama musika. Le devoir nous appelle, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Mbote Nabino Yosoto Bozola Nabiso et puis Bino Batubopona, magazine vérité ou réalité dans vos maisons, dans vos boutiques, Bisika surtout au Bomesana Kola Nabiso. De Pessibino, merci Mingi parce que derrière la caméra nous avons Alidor lui qui est en train de manipuler cette caméra. Nous pensons également à la réalisation de Jordan Panzou qui est au four et au moulin. Clin d'œil spécial, un sponsor officiel, il y a Nouvelle Tendance Télévision, il y a Gianni Sita, Tchunga Poutubanga Mituri depuis Suisse-Irlande, très puissant, très crédible, infiniment merci. Nous penserons également à Bandeko tout au partenaire, il y a Nouvelle Tendance Télévision, en commençant par Taboufa Top Model, Maloris la Congolaise Malolo, véritablement femme d'affaires Chouchou Natati, Lambo Tenayo, Toko Kanisal Soussou, mon vieux Odilo Mampou, il y a exemple à suivre, il y a Marachel Moussolongo, merci, mon vieux Eva Moari, depuis l'Autriche, clin d'œil spécial. Nabino oyo bozalaka tout le temps matin midi soir pour natina na ko s'abonner pe koyeba kuluka koyeba nini oyezolekana na kati ya mboka na biso. Merci na baike obozola na biso partout à travers le monde et sengoming il susu kozala na bino elongo parce que tout après victoire qualification ya ba Léopard Boyebi Kezalaki et Sengomakasi, comment on a le président de la République, comment on a Mboka Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, Oazalaki na Katia Stade de Martyr, accompagné Nadir Kaba na EP, Batu Ebele ba conseiller na délégation Zalaki Makasi, ou Baiki Ponatina na ko soutenir ba Léopard, Tozalaki na souci, pe bandeko bingi ba Congolais balingaki ba mona. Est-ce que match ekolekana ndenge nini face à Libéria, match Zalaki au Pesimbo Mbo Boyi, mais tout ça qui ne s'est makasi après avoir raté plusieurs occasions en fin de compte moi na mboka o boyebi a tiré ko marqué bimoko o ezaki ya esengo makasi parce que boyebi ki arata ki pe ebele mais le kola zala ki obligé à sauver honneur ya mboka na biso ndebo monaki ke Bakambu Cédric akena ko tia bimoko o ezaki ya esengo pe ezaki bio sala ki qualification na biso ezala pona kan o ezoya mais esengo lisusu mingi ezalaki koyeba bandeko ndenge bazalaki mobiliser public population ezalaki na kati ya stade en leur regardant beaucoup mona ke esengo ezalaki makasi koleka et bongo après match na yebisi bino ke no lobby peuple atambolaki makolo
parce que transport ezala qui passe bango bamona ki difficulté on a le souci babanda ko tambola inde ti na babisika na bango ba utaki mais kasi constant to sala ki na micro ya vérité to réalité ezali comment na te meka ko sionner nzinga ya ville province à Kinshasa na ba différents coins comment on a difficulté au bazala kanango à chaque fois qu'il y a match to Ligue des Champions ezali beaucoup mona bandi ko na biso ya SNEL ba koma ko yokana na batu o batekaka na kati ya ba terrasse nini basalaka okomona bozana délestage parce que boza ebele boyebi ki a na mboka na biso comme délestage 3 jours ya courant jour moko bozana courant te to 2 jours à courant un jour eza bozana courant te 2 jours ainsi de suite to le lobby no bozana ngo quartier o bazui lobby to bino bozana moi bozangi na butu bazongi sel bino courant mais o ezala ki mawa komona population kolela makasi ti na niveau oyo bande kona biso ya SNEL na ebité soki mboka otoki kozanga électricité na ebité soki biso autozo alimenter ba pays ebelé mais biso mon to komi premier pays o toza na difficulté ya courant à makasi c'est-à-dire awa na mboka na biso eza na ba commune mususu kuto weba kutu te ce courant ezalaka mais okoke na ba commune mususu tala courant ya likala ozo ebate o courant te mais bande ko na biso ya SNEL ba koma ko sala likopa pona ko nyoko la population ceux qui kaka match ezali ba kokata tala neti euro yo ba léopard bazokota mais côté okutu sango kutu ezate baza obligé mutana mutafongo la radio na e pour ba kolanda RTNC ko ba soki match e bandito score eza ya combien mais tala ba passe oyo bana mboka bazomona bakomi ko tambola bisika na bisika nyonso ka pona koluka courant et bongo po otala match ceux qui osana sucré te mbonga sucré te mbonga bière te en tout cas au kota la match te parce que ba commerçant ba comment osala bongo ba solo na ba SNEL bakati na bango courant pour bango baby que non na coin na bango bakoluzwa kaka moi soit groupe électrogène toni ba ko alimenter pour batubaya bateka masanga na bango mais eza pasi mingi koleka population bokomona mutu mususu kutu abundi groupe électrogène ameka kobunda pour appeler sango mais ezo simba pete match pe bandaka te e bandi Milolo Koti, boyo kasiko bande kone bande kola na micro ya vérité to réalité. To sabino ki vérité to réalité zali magazine à proximité toko kitati na ba fin fond. Tola ki sabino ne tola ki sabino misala ya chef de l'état son journalier pe misala au programme au alansaki bozo mona baltere belé au dia bazo bongisa mais boko mona côté msusu nan misala silité mais jusque là ils a bon de part. Alors tozonga susu totala bande kone bande kolela na micro na biso ya vérité to réalité pe tozonga sima pona ko continuer tolanda. Nazapa na hote da musika. Lelo match ya Leopard ezobeta mais tomoni mboka eza kimia. Eza nini? Papa, oyo ezali motuna, oyo zotuna oyo bandeko nyonso tunde baza komona yango. Awa très souvent soki match ezali bakataka courant. Courant ezalaka te. Non que ne que na terrasse pendant que nous tala match. Bandeko nyonso to baza na se bazo que ne pendant que nous tala match. Ezali elo comment ezali rythme oyo ya pays na biso. Soki match ezali donc courant ekozala te. Soki otali awa, tano na likolo place oyo awa. Tala koto nyonso to courant ezalaka te, ezalaka bien te. Ezalaka bien te pour nini? Osomona service mususu yo. Service mususu ba bakamati ba tia ya préparer awa. Courant mususu yango oyo ba tia awa. Hein? Courant mususu oyo ba ezalaka déjà awa. Na se kuna cabine ezalaka te. Hein? Ça se koto ba nini? Donc ya kolobake bato ya SNEL o baza na cité Pumbu. Bakupira na bato ya SNEL bato ba terrasse ko kata ko. O wana lobi yango te na ebité. Mais nazo bande système de jeu otomona ka yango awa. Be ezali kaka awa te ezali presque partout. So kei partout komona ke kuna au moins ce match bani ba courir ezate. Au moins na transférer ça siko. Na okene donc nazo kene ko na match to bande ko tala. To si to yeba ke bani ba bien noté. Ba okata courir okata na. Zo bité. To zo kende. Yango to tiki courir katani to zo la na deuxième mi-temps soki premier mi-temps. To ebite ndenge to ota to landa. Ah non. Mbotendeko. To moni bino simani belé na match na bana. Kwa mezani. Bon, match eza lelo ya Léopard contre
et Libéria, voilà. Bon, ezali problème à courant. Ah ouais, comme un petit village. Courant ils a passé. Donc les lots ezali 2 jours après, ils étaient 5 jours. Ils étaient jour moko ezali 1 heure et que vraiment les kamba courant ils sont très sérieux à dans quartier oyo. Raison pour laquelle au monde ban belé bazolu kaba mata côté marché zakuna. Ba place courant ezali pour ba kokota la match. Des fois ça la melabino soki événement moko ça mboka pour ça la rater. Bon, souvent, tu comprends la raté. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Et ceux qui n'ont pas match ezali ou bien événement mon gars amené au monde à côté courant que. Mais bato ya marché kuno au monde à bazan lango ou bien bato ya quartier net ba maman Mobutu ba quartier résidentiel là au monde à courant ezali. Bon, tu es baraté, ceux ezali panne ou bien ezali eza dû na moi arrangement moko ya bato on ne sait jamais. Merci papa. OK, merci beaucoup. C'était un pomme, papa. Problème de Bozana, le match à Léopard, mais tout le monde est banda, courant vraiment, papa, banda kala, et comme kala koto, et zalagate. Batuba mata kuna na prince kuna, yo ke bango ba yo na batuana, bakata kura, biso tala match. Est-ce que c'est madame? Biso nyo tu tala match na bari. Est-ce que ba tata bo ko fanda bari no tala match. Zalagate. On bisa be zalagate ba wana. Courant ils partout ba changi courant. Mais ah ouais zalagate. Donc les gens des abos ils sont obligés na ils à la passer pour que les terrasses côté la match. C'est ça. C'est ça. Fallait tout ça tout la match tout le monde bien, les autres que là, mais si vous bango côté ba kata kuna ezalaka. Ponani. Merci. Pour la biso papa. Ezani ni bovandi boye lokola ba la classe. RDC boye. Pour ezalate. Grâce ya minene o ezala libanda kuna. Donc soki ba coopéraka na ba ja ya SNEL po bato bakenda ko soma ba masanga po batala ba match na ba terrasse na bango. Donc il y a un des salles qui est se retrouver awa donc na ena sombi secret na ngane na fanzi na otala match bo tellement za groupe ndomoni na mitande bakati doto pasiate match banda ba pesa lisu groupe total la match c'est ça. Bon eza malamu pona bakonza mboka batala vraiment makambo ya énergie côté oyo ya cité Pumbouti ba seboti ki mwenza kuna do tozala vraiment na courant malamu et kozala bien donc na côté ya 100 jours ya programme ya mokonza mboka et ozala bien kanisa pe biso koto donc ba match ya boé donc eza vraiment que total la kanguna banda kuna ba terrasse donc merci vraiment SNEL basa la musala na bango ba soutenir mokonza mboka et kozala bien to obete la bango maboko ndeko tomoni wa liboso ya télévision na quartier papa ezali kamba courant aussi to lembi yango yango na lingo kotsaka na ndako ya ministre ya énergie d'abord ministre ya énergie ayebisa biso cité Pumbu ekoma na problème ya courant soki kaka match ebandi bakati courant po tokende na babar tokotisa mbongo kuta bango bavandi na babar bato SNEL baja SNEL bakataka courant mbongo tout ça alors ezosala biso pasi mingi elo de la République yé moko za na kata stade ayebi ke population ya Congo mobile mezota la match oyo mais to tiki banda kuputa na babar osomba bière oza na mbonga bière te moyo ya kovanda ezalité donc on to sengi ministre énergie ta la biso ba cabine surtout les gens auto yebi na Congo lokola to yebi te nesne la commandant akata ka kura tango nyonso na cabine sebo tango nyonso na cabine oyo ya Kiste Roi et des cabines oyo na centrale ya cité vert idem alors Mukonzi a-t-elle la vision d'un problème où ils sont très sérieux dans cette époque. Et ça la passe si comment on a marqué les canakati à la commune, différentes communes à Kinshasa, ville province à Kinshasa. Et ça la vraiment pas si minkoleka. Mais bah autorité to éviter ceux qui bazoluka nini parce que le lot congolais a obligé mutuna mutami ma apport nae. Yo banoma yo na tête ya société et sengeli o ba kolandela surtout mingi ba ndeko na biso ya SNEL en tout cas bino bozana makambo belé il faut bobongisa.
to éviter ceux qui démissionnent ya ba DG bozo zelanine c'est qu'il faut démissionner parce que place on a pas pesa pe bande comme ça meka ko sala et on va voir peut-être aussi aura un changement les losnel mboka na biso tala ba commune mususu donc courant et puis la rali sous-souté ba télévision bozo mona kati ya banda ku mingi comme échantillon c'est-à-dire que mutu a maman la muki na tongo abongisi ndako na e au mona ba finiki yango kutu na mwana pourquoi parce que télévision ba tala rali sous-souté baibaka ke na kati ya ndako télévision ezali okomona un dimanche neti boye bandeko bauti kotala dia bauti dia na ba église bauti na ba culte na bango baza na besoin sikoyo ba se divertir baza na besoin batala sikoyo loisir batala sou match ya mboka na biso mais pasi passer à komi kotambola sengeli akene kokota siko na kati ya terrasse na terrasse pe kote wana kuna il faut oteka kaka masanga il faut amela jus bozomona pasteur ndenge mo azo yenga awa eza ba image donc ça fait très mal et on se demande na mboka na biso tozo kene wapi te kana nous pasteur mosala nzambe ndenge ipa lobaki na micro na biso ya vérité to réalité tozo kene wapi vérité to réalité mbote papa lelo équipe nationale le par zo betana nous sommes constants na ba église partout pour résater ça il y a quoi bon on a évité vraiment s'il s'agit de quoi mais franchement je dois beaucoup regretter ceux qui est là qui motivé Snell courant ezala parce que l'équipe nationale est obéta. C'est parce que c'est notre droit de bénéficier de l'électricité et de la maladie. Donc nous appelons, nous demandons à la SNEL chaque fois un peu que ça la coupure intempestive na bango parce que c'est notre droit à bénéficier de l'électricité et de notre part aussi de foutre de temps en temps la facture pour aider cette société à pouvoir bien fonctionner. Donc c'est un peu ça et donc nous avons poussé à courant parce que des fois nous qui sommes serviteurs de Dieu, pasteurs des églises, des fois vous devez utiliser les micros. Mais les instruments ne savent pas fonctionner parce qu'il n'y a pas d'électricité, alors ça ne nous arrange pas. Voilà match bandi, bino yo surtout bozo landa biso na banzi ke biso total équipe et sengozala ki makasi. Mais eloko tolinga ki to lakisa bino bota la ambiance ya match o ezala ki ndenge nini na kati ya ba terrasse bisika bato bakenda kota la match parce que mingi na kati ya banda ko courant ezala ki te. Mais sengela ba kene mbango na ba terrasse batala mais bota la ambiance o ezala ki lobby peuple congolais à la Tivarez et Sengo Oyowapi, bango surtout balandaka lokolo mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwana mboka oza président de la République bomoni ndenge nini alata ki lobby Varez mais bota la paix ambiance ndenge nini bandeko ameka ki ko se déchaîner lobby na esengo nyon surtout oyo pe boyoka ndenge nini pronostic zalaki match ko kende combien est-ce que bazaki na raison est-ce que bazwaki to bazwaki te to landa bango
Les yeux n'ont pas rénové. De notre corps. Beaucoup s'en va. Qu'est-ce qui se passe? Il faut laisser l'initiative de jouer. Je vous aime beaucoup. Il ne faut pas jouer très bas. Jusque-là, les Libériens ne savent pas vaincus. Voilà, un joueur qui est marqué. Attendez! Le ballon va mourir en touche. Alors que nous jouons depuis 64 minutes de jeu. RDC 1, Libéria 0. Qui procède par contre-attaque dans les couloirs gauche avec cette descente fulgurante. Bon regardant, c'est l'arbitre. Faire attention. Très attention pour ne pas donner l'occasion à l'adversaire en créant des brèches, en créant des vides. Et le ballon dans les nuages. Pour le moment, il faut corser l'addition en marquant un deuxième but. Ça mettrait les locaux à l'abri de quelques surprises désagréables. Beaucoup d'horreur. L'appréciation de l'autre. Derrière par le 21. Toutes les actions vers l'avant, c'est-à-dire une offensive à outrance, marquer le deuxième but. Merci mingi na bino surtout bozolanda biso parce que bobanda kolanda magazine ou bomesana kolanda magazine à proximité où ils allaient ko informer bino vérité ou réalité mais kasi bino surtout mutu na mutazo wa eteni na e to kiza vérité to ezali réalité. Merci mingi na bino surtout et sengo lisusu ya komona na bino puisque to ebike lobby to mikolo koya magazine ezo continuer kaka tozali to kozonga na makambo etali banzela botala banzela nini o basali na o basalite parce que c'est que vrai. La réalisation est en union sur ébelleté, c'est-à-dire jusque là misala ezo salama to la sabino bisikani basali pe bisikani ni o nanu basalite mingi motel sous na bande kotuba la biso parce que tobi que tozara na sponsor o abundela biso matin midi soir pour que to kinde toujours liboso ya Jani Sita Tchunga Mputu banga mituri depuis Switzerland mbote na yo pe to panza susu pe ko souhaiter joyeux anniversaire malgré les retards na moko ya biso Saria 33 degrés au azali na Dubaï. Merci mingi na bande konyo surtout obazo continuer. Toute la grande équipe vous dit infiniment merci en commençant par bande konyo surtout tout ça dans le mois de la femme to ko suki sango pe bongote to bi que magazine o il y a fin du mois et vous allez présenter par mois na mois si et vous allez payer et sengo mingi botala e
ndeko na biso Poupette donc bokomona yene muta ko présenter ko clôturer mois de la fin parce que zali honneur na ba maman tokotala nini makamtu ekolekana mingi merci na Alidor lui azali derrière la caméra, merci na Jordan Panzou oyo azali ko réaliser p merci na bandeko tout basista kabiso en commençant par Amiral hein Chamala, merci p na de best Katen le meilleur, merci na bandeko tout oyo bazalaka et le moins abisso. Vérité ou réalité dans vos maisons, dans vos boutiques, continuez encore une fois de plus de vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision et cela est gratuit. Donc beau s'abonner, mbangu pe oinano a monité, partagez les vidéos atala misala nengezo salama pe atala nengenini awana Congo makambo ceux qui ils ont changé, tous ils ont changé té. Vérité ou réalité. Au revoir. Merci.